jusqu'au dit le manzaka ouais sur la table moi nous azam ta chance kakol petit il faut que Guinée petit il faut que ta Guinée ti bati en public et ça pour tout juger biso ba to ponaka bango roi ça biso to ponaki na matongeti prince azala biloko ba bil maman na deski Jamaïque a niqué répondre à ma bangue Jamaïque a niqué ma na bi aniki ngate na bi boye ala musingande na ko bimisa ba vérité sur oyo e batama na PCP message yoka na pesa Sara omoni wenge joue le roi d'affaires le bakeno wenge za so ba fanité ninga na tiko se charger na yo le rôle ke na nga boitio ko ba 4 émissions 5 émissions nga na ya rep non moni papi ka ko se bon atala bi non na leki na nga pe odile manzaka masinza be à télévision le roi na succès il faut la na ye. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue à tous et à toutes sur Consensus Télévision, votre chaîne préférée. Là, je dis directement un grand merci à mon boss, Gérard Semboni. Et pourquoi pas dire aussi un grand merci à notre cordon Hervé Kabamba. Et derrière la caméra, je salue mon réalisateur, lui c'est Doule Yantar Kabir, Yantar Kabalobi, soldat à Casa Consensus Télévision. Et merci infiniment à tous nos abonnés fidèles. On a de s'abonner à mon vidéo. En tout cas, abonnez-vous, likez, commentez. Aimez, partagez, ça me fera énormément du bien. Un grand merci à tous mes partenaires privés. Là, je pense directement à Boss Manu Occulte depuis France. Sans oublier, Balobi, Paulin Beto, Dorter, Korchab, Motema, Maman Gisèle Beto, et Bambo Tebelena, Merveille, Mayangi, Motema, Sadel, Kenge. Sans oublier Vanny Dombi en Angleterre, à Londres, mon pote, mon ami d'enfance. Pressé un de durable mon sang, Balobi, bon séjour à Kinshasa, mon allouane dans la Kingdom à Kambouza. Balobi, Rodrigo Veloz, on a loin de Bambo Tebele, mon ami. Donc, on est ensemble, toujours dans la carte de news, dans la carte d'actualité. Donc, je suis passé aujourd'hui, accompagné d'Isaac et les contre-maîtres de la presse. Balobi, soldat, il y a club de stars de Wanson, Nyama Makanda. Donc, avec lui, Tobé Tabapé, Maza, Wanangaï, soldat, Makas, Isaac et les bonjour. Ouais, bonjour, donc, Pedro, chic de la presse, Balobi, garçon chic. Bonjour, bonsoir, c'est un département Valère, émission, on va parler. Nabi, non, Congo source. Déjà, on va parler, déjà, donc, il y a un monde Nazara, qui a la Mouki Boué. On a besoin de ces informations, les rois de la forêt. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes à maman Sylvie Mapata, nous avons besoin source. Pour boire aux hommes, nous avons besoin de dire manzaka na téléphone, na la chaîne. Ceux qui ont besoin, na toujours comme ça. Donc voilà, il y a un monde qui nous a abonné à la chaîne, consommer, commenter l'émission, mais bon continuer toujours au finga. Ko benga ne bo benga te po ke bana yo baluka nzombo na kati vraiment ya ba chombo na bino donc merci na bino surtout beaucoup mataka na bo benga ka. Merci na balobi DG Olivier Bouka, balobi espace G15. Balobi boîte moko bien na Kasavu Bourana vraiment balobi DG Olivier Bouka. Mobali a pembe beau garçon mo boy donc ça c'est que non mobali la fraîcheur na peso mbote balobi magistrat Dédé na piso pe moté magistrat de wana vraiment bazaba o bala kati ya groupe WhatsApp nanga ele wa otika bona sur émission boni maison mère boni Nyama Makanda Ranson. Ouais moi na mboka le roi de la forêt na mitu de na lobi de boye na mitu en États-Unis na chef na biso papika ko Sebondo na maître Ninja Sikatenda et bagena ko tala maman biso Sylvie Mapata bata pe bana ba petite sœur na biso ya kitoko ba osala honneur na ba mboka ba libanda exaucer na gradi o bazaba na oyo papa le roi de la forêt fierté makasi na monde d'abord autant donc bon séjour na yo papa le roi de la forêt hier azaki lobby na vina nga Alex Tima na Washington tombé du ciel et bazaki su mingi na Sami Poi motema maman biso Renate Mbio na États-Unis bazaki lisusu na vena biso oyo ya Igwe plus motonzambe donc voilà vena biso à États-Unis. Voilà, dans les États-Unis, tout le monde imagine maman Sylvie, bon ça visite, bon visiter le site, donc ça l'aime bien. Ensemble avec Papi Kakol le chef. Voilà. Si Papi Kakol na ura ba kindaka na ye. Baninga banyonga te. Te banyonga ndeni. Banyonga ndeni. Maison mère etikali ka deux personnes wana ti. Ah tika. Oh, na biboye.
maison mère est bandaki bazaki na mutu ba États-Unis a vina na papi ka c'est bon ceux qui peut ba États-Unis papi ba to na ba yo ka zo ndeni zo e oza na ngote parce que ba chef tu ya wenge mu comprenez la raté talo bi ko no makaba abeta solo kitoko to ba igo sente on prend to ba baza belé to ba animateur na biso pe makasi ba roi sabo to ba danseuse na biso baza wana to ba orchestre biso ça normal donc mutu ko ka zo place on a vraiment azati voilà merci beaucoup Isaac Ele on est ensemble toujours Isaac to ko ta directement na makambo ngo to pendant teke Isaac wenge muzika maison mais bino na bino bana mouvement bolingo za raté pour nani bana maison mais pourquoi il y a la tiraillement ba ko benda lelo dile manzaka na Sarah Solo moto chose grave Sarah Solo soliste à maison mère à Kangiso dile manzaka niveau hypercrime côté dile manzaka na 5 heures on a parlé tu niveau na pour nani ouais donc moni avant le mambo donc gouvernement G7 place na pe maramo trop moni na na sécurité na bango so na pisi bango mbotete avant na banda question bona répondre boy ba au contraire moni que non mais le roi bango ba play ba tout monde ba jeune mo ba sola bien parce que zaka quartier na bango kaka po mobulu et ça le maté na moni masa nga checkena donc Christian il vraiment ya zara so qui na que c'est l'émission quelque part a razuinga na car na on bon donc comment en 2023 nzamba pesa ba lumière na masa nga leader calendrier ya dimba pas acoustique na suna mo se kitoko Juliana Mandala monso wako tepa wako donc iso wako tambulo sa timeke lokwa ni na mto tamba pe tsanga ko pona pe to zaka mungala to zaka ekolo nini donc na tambola pe ensemble na donc moi que non question poser nga on faut répondre batu odile manzaka d'abord na wenge ana problème na mututi odile manzaka na wenge d'abord ana problème na mututi bato ba tika kokotisa le rôle a beaucoup comparé niveau na niveau simité on comprend l'isolo ça d'abord né na mais que expliquer ba internet odile manzaka ana problème na Sarah Solo to Sarah Solo ngana la niveau simo ba Sarah Solo ninga tinela ki vena biso papi le prince na pesi moté na pesi Sarah d'écouta wewa notre vieux na pesi moté na pesi vena nga donc Roger puis Roger mon mboka na vena nga c'est d'école internationale moté papi le prince a ça l'émission par rapport ninge arrestation odile manzaka Sarah Solo atindi voice sauter papi le prince vieux odile manzaka otina ba petine wana ba Isaac ba nini ba oh non Sarah Solo avant la bonne expliquer arrestation mon mboka odile manzaka na oya non ndeko nga Sarah Solo d'abord nga na no leki odile te Sarah Solo pour nga na défendre les rois de la forêt pour na loba na yo vérité c'est pas odile il faut odile tinanga Sarah Solo nga na porte-parole la club de stade de Werason les rois de la forêt à qui États-Unis a fandi boye à lobby odile manzaka moi si nzambe odile manzaka CPI bana club de star abo ki on a ba disque que non les rois de la forêt à qui États-Unis attend que tout communauté de pas kendaki donc il y a pas ka force mo roti no wande kunanga moi si na ko non na ba ndenge na kendaki na on te mais il faut comprendre faut se ça nga bien yo roti na ba force bongote force no ekomaki ya ibilo ka tsaka no wenge na wenge bon comprendre makambo wana mais yo na ko yana na ndenge wana te parce que ngana sengaka yo faut avoir un respect si qu'on a voix ça démarrer a fini yo mais non ba maloba te ba propos tenir hein aoti na ba petit na Isaac wa fana na bango na non ngana fana na odile oui na fana na odile palais moko ngana fana chez odile on bon na fana chez odile pendant une année 6 mois c'est ma sœur que j'aime beaucoup et ça peut le roi na OK États-Unis peut bonnego fana pas ba Nadia Pauline fille à tatouage na kati ya États-Unis donc États-Unis il y a 17 heures et on est na Belgique il fallait passer na Nadine Moula si Western c'est quoi tant ya ban na ke Paris na ke fana logo là et pas à Florence et sous la monga à Paris on comprend sikoyo ozoloba bango na Sarah Solo na Élysée Bokota parce que porte-monnaie magique au Barbara Élysée Bokota to mola lokolo bakuta na kermesse odi la zakiti a provoqué Élysée Bokota lokolo Élysée Bokota linga ba aventure te oyebika nenga zalaka atindiki poa boya parce que il y a une opération yo Sarah Solo ko la andi azu bouteille alinga beta Élysée Bokota wana Sarah Solo ouais ne mettre na biso aya kangi liboko ya Sarah Solo aso azoki choqué na yebi makambo wana ti ole ke no funda nani Élysée akefunda donc poison azo pe succès ke no na funda ki moi c'est à YouTube makasi ana succès frappaka ba mère na biso ba mane ki frappaka ba ken piana asala succès au salata YouTube et bi mapeke non na kangi si epe ngape na zo impact azo bosa ke odile manzaka
ah moi si nzambe le roi personne qui infraction te IP crime mboka na biso ça ya moni na pesi vivement papa na Sylvain Kasongo le ville vraiment eza en kimia le pe ville les okoma bopeto na papa biso Gentiningo bila nane na bakalamu na biso zomona papa biso lokola Kalewis mtu a sécuriser commune kalamu na maboko na district ya Funa na maboko na ye comprendre OK na yo IP crime état ke batanga ba konzi malamu bato bazo accompagner vision mo konzi mboka ba konzi na biso batali ke mona mboka en infraction te colonel Kiki ça t'a provoqué Jésus a comprendre non moi on a des façons abima ndio dit manzaka moi sinzambe abimaki problème est nini to son mamba dit les manzaka il y a beaucoup de personnes ça me fait du mal aux hommes muto bien na poto azo sanga dit les manzaka akota saka solo dit les manzaka bimana kakol dit les manzaka mutakoma na kisi ya wenge ah bon dit les manzaka mutakoma mwasi ya wera dit les manzaka mutu basimbisi kisi ya wenge oh kisi ya wenge po akeka Guinée kisi ya wenge kaka ndake ake Jofa kisi ya wenge bozo bosa ke dit les manzaka na a mérité yango les rois de la forêt talabi nani mwasi ya boya uti wapi na pesa ke le côté moi na bato ya mwasi animé se sacrifier depuis 14 ans aya akala à 14 ans aki makanda kwa ya kare pour nanga les rois de la forêt te non ta abenga ka odine nani fille chérie grande sœur ba exaucé papi ka ko se bon abenga ka ma petite sœur chérie ponne tout ça boy to la baleki na biso pe na ba grand frère na biso pe ya libana na ko tane ti grand frère na champion na grand frère na Aristote na kati vraiment ya Toulouse champion Aristote na kati Toulouse ayi manga na loba ba wana ba vient na mes na ko tia ba na monde ya télévision te na ko ya par exemple na bino na ba mandala na ko ya na bato ya ba prince ni moni papi ka ko se bon atala bino na leki na ngape odile manzaka masi nzambe ya télévision le roi na succès il faut la na ye maman ligne énergie ala la kate sa abenga ndeko na odile manzaka te azwa abazwa odile ndeko na bango frère et sœur tout court moto wenge musique maison mère wenge musique maison mère le roi de faire déjà le bac non ngai na za mona mission ni na yebi pungu te so bino bo luka bo bambela biso wenge musique maison mais kisi yango ya ndenge nini po papa biso le roi de faire le bac non aza mona mission na yebi pungu te akota pe kisi te na bito so la kisi yango maison mère basaka d'écoute baza wana so kisi yango maison mère kaka odile comme tu fasi mbango est-ce que maison mère on peut za na kisi na yebité le roi de la forêt le londe forme na kabi mana odile pas ne comme bongo puta ayebi odile banda bo mwana ça c'est là biloko bo c'est ça et ça va pito pas le moko boy ba o créer paiement de manzaka pona nini succès odile manzaka la tano makasi baluka ba yeba mwana mwasi azora mbongo wapi chaque jour la ta chaque jour la mba sika odile manzaka so sali inane beaucoup na chaque jour au moins là la mba sika na basket ça sika la mba sika basket ça et la mba sika donc mon mieux na aza mystique na fa na ye eza ko inventé bon o kuta tia na TikTok na yo ba vidéo na ba basket wana nga mona eza muke wana ateki ya likolo a filmé chambre na ye zaka so koto mati mamoli kola mbeto nga na tika ye na 10 valises na palin o moni shomi makamna lo ba shomi ayebi mabuza mate mabuza ayebi wasko master nanga shomi animateur otambolo dendio animateur international qui États-Unis à Zongi shomi master nanga est-ce que bon to kutana ya kemia bénéfice contre yo sirika ka pour ça le vidéo anniversaire tenga pa posali mabe ko sangate odi le moni makamuna ya mabuza ba yebi makamuna loba vela nga ka bose bulembe yebi makamuna loba makamuna odi le mazaka en forme fort on bon baba to babana ko ya odi le petit ngande plau beta ki wana odi le mazaka ndeko langa plau beta ki wana na beso nango ngam na bosa do ngam na blo kapola o modi ba à le contre na palais la valise boy bimi se loko boy pesa vila nga kabose bulem oh na bi boyete na bulem pesa shomi pesa mabuza matie mabuza on bon pesa kingani oh na ba leader musuto biso bilamba odile manzaka kabose bulem alata na bi boy ba leader be to pesa ba bilamba banani wa na yebi ba obi ne bon yo na pesa yo na yebi ba vérité ngani nga pembe na yebi ba vérité belé ba mesi na biso ya Kishasa surtout quand orchestre mike te passé musu ba ke ba poto musu ba ke pe ba poto moi ba orchestre génération ka ya biso ka ba âge na biso na yebi belé on bon to laisse pe ba bala rebelé to pesa pe ba musu pe ba bima pe ole pe boy to yebi ba bloko wana parce que dit le manzaka we aso atala bi moi no azam ta chance kakol
ah petit il faut que ne Guinée petit ah il faut que ta Guinée viens nga papi ka ko la tale non viens il faut petit pour to kenae moi là ba to mériter au Kenya akomi ko voyager bon ko jouer aux États-Unis et bon ko jouer au Kenya ko poto ba poto wana boko suka ndenge nini na Odile Manzaka Sarah Solo Odile Manzaka c'est ta sœur. Il faut avoir d'abord manière, façon d'être. Il y a Rosana Odile Manzaka. On a craché qui s'est yoté, n'explique qui kakane. Oh moi bablo mo sala kala wenge. Yoko make bi korino te, yoko make papi kakolo te, yoko make ba Odile te. Parce que yoza soliste Odile Manzaka zali un simple défenseur à wenge. Odile Manzaka analyste à voyage te. Ba ngobino ne vos analystes à voyage. Odile Manzaka voyage à Ngolu. Papa n'est le roi de la forêt, t'as habité moi en Angaï, tokende ma fille veut m'accompagner. Akenapeka osala musala era komi kuna matina podium. Ah, te Odile Manzaka pe le misati. Tina Côte d'Ivoire zo bamba papa mbongo na podium na miso batu, ngona kasa étranger. Ake ijofa babambi la coste mbongo la coste yambi ngona be via aole la mbongo. Miel abambi na miel. Donc on s'est va faire la biso masque bazaki man normal donc Sarah Solo vraiment accompagne déjà ma cambo parce que na ba kulu to wengi ba sepela quitter au moni papier les points nenga taka kié lobelier pourquoi bino ba misia wengi boli na ba loba na binoté take les rois de la forêt à loba wengi za pour ba fan na banga misia moko te o sala musala te na wengi ah tika ngam na lobi ngo lelo take les rois de la forêt après ça biso bakoma ba ministre après ça biso bakoma ba député ba parlementaire papa ngana wenge mise soko o gafe na kuya so gafe na hote o salon musala kitoko kasi yango panza orchestre so ba fan bo panza orchestre maison mère bo maison mère ba fan biso to panza orchestre ba feneande ba kendaka toza mutu lokola roi Sabo animateur boga aspect non ko to baki na disque te mais ko animateur propre after ndako de chambre salon qui na ba animateur so ba fona na studio ndako ba tozaki nango couleur mais ba kateli bino studio non mais oboki pe na disque o so disait portable mo pe na car à $12 $12,000 wanan on bon to so na makama wengeti donc Sarah Solo Odile Manzaka poto sa question à Sarah Solo Odile za ndeko na yo mais boye basiko ke non bo sala ka musala kitoko po biso to sepelaka so ibo sala bino musala kitoko te biso akote tokuya netinga na banga kailo côté orchestre wenge c'est eza biso maman Sylvie ma pata ebi ke no wenge eza ba fan eza a été donc chez vous eza autorisé les rois de la fan de la forêt à loba wenge eza a été eza ba fan prévenez que no soki wenge za les rois de femme que ça teste na nani kuna na de la paix kuna na ma campagne ti ba tiango public eza poto juger biso ba to ponaka bango roi Sabo biso to ponaki na matongeti presse azala biloko ba bil tozo zanga biloko yo depuis animateur to tindika okenete tozo zanga biloko ifo ya animateur ni botindi okete reprendre wala ke otinda ngo ko tuna ngo nani vena biso Diego ya ka umta aboka kri wana to tindika okenete formidable Changi lindende Gorbert ah Jamaïque Mbiaka et toi la nya me fait pelaka mais toi ba animateur so yena yo ozo étouffé et toi la le roi de la forêt wana nani ya romoni Gorbert era talaki ah la samba pour to longa la samba Gorbert atala la samba amoni que non ya ba msusu to zui bana ya ba réseaux sociaux to koti bango na wenge ba zo étouffé toi le roi de la forêt ndalba oluka makambo ba kotela yo bino moko bomo na ye soki botikeli ngata la ko fina ye ponga na bwaka e pas faire na bwaka e pas kofi na bwaka la wenge musique maison mère lisusu on prend nda ganga et toi la ngama fait pela wenge il faut moto tout le monde a moto et ce qu'on parle quoi donc voilà merci à ça on a biso toujours Isaac et les contre-maîtres de la presse na Congo Source non s'abonner to kutani na vidéo émission au s'abonner liker aimer partager donc makambo eza bambote belé balobi na Vani Dombi à mon pote à moi pourquoi pas na Organ Tiga balobi star ballon mondialiste toujours ensemble à Gouti da pause na il y a Chris le King makamonia sur la quête à Dombele ça parle au Gouti général mon en Luanda Tongo master de moi donc toujours on est ensemble et les comme tanga kombo pe ya animateur on tangité mais ngas kuna claircir maman to fungama Jamaïque ya onga muzika maison mais on a telle émission na e aniki o mabe aniki ngate atini ngana ko loba ba vérité ti
au faisant na bamboa chez Mimi Chikeva odi la bokola yo soit monyo na wenge soit mobala tembekene na wenge sala vidéo boy na pas maison mère attends na miso yangia mo lakisa ko avant na loba na opesa d'abord moté pas maman na ngai Claudite Claudite vraiment mwende la vraiment leki donc ndé comme maman biso Brigitte Johnny photo na Bruxelles peso moté MC Tiangala, mon vieux MC Tiangala, balobi yondo zawana pour la papa biso Fachi aux États-Unis, contrôler toujours aux États-Unis pour la papa biso Fachi. Ala nakati à Londres, mon vieux Ala nakati à Londres na peso mbote. Maman Lydia vraiment na peso mbote. Maman na deski. Jamaïque a nikio répondre non mabange les gars. Jamaïque a nikio ma. Na bi aniki ngate. Na bi boye. Ala musingande na ko bimisa ba vérité sur oyo e batama. Comment mboza. À part qui animation oyo azo kokate. Ngas ko nazo expliquer. Nana alobi bon, alobi ngala ndako bambwati. Chez Mimi Chikeva. Est-ce que Mimi Chikeva vraiment à cause ndako bambwa place wana? Place wana ezaki boîte. Yo. Tuna ye place nini ya bandako ya komela bangi na Kasavu. Tuna ye te place nini nga ok no détail malembe. Tuna ye na Kasavu bu ozoke de pas Élysée zo benga na téléphone Élysée Bokota. Oyebi pourquoi boaka Élysée Bokota tombola lokolo. Yo Élysée Bokota mona mwasi oki otina mwa bato ya mwasi ba tombola lokolo. Akomi mbwa. Faut crier to Élysée Bokota ko linga ko to crier wana te. Ndeko no ya mwasi ozo ko ise Élysée Bokota tombola lokolo. Oh wana libanga nde. Wana libanga nde ni notina mona ya mwasi ba tombola lokolo. Eza no libanga ya mabe. So Élysée wana avant que rep oye omeli bangi. Ponga boki na bon marché ponga muto go sombango na bon marché moi so komi côté ya bon marché Kabamba okombi côté ya nani ya restaurant ba chinois avenue no côté yango na ba ko sombango na ba kuba oya biso ijofa abanya meli tuna ye on po melo non nga bloko nga obi kota kate on sombango ndeni elo mela to somba o tsela be volonté attends non konanga na logique des choses oncle nanga azamona kisangani nga na lokele bandundu po ijofa oya kenaki wana village natal nanga kisangani eza mboka oya ba mère nanga skoyo yazolo banda ko bangulu bambwa ndako bambwa wana kaka nde ye abanaye kwa komela badia maka place wana na bandako ya bambwa wana ndako bambwa wana ekotisa fali pupa na oke sko na tanga sko balide o bakota na ndako bambwa o ya fingi mama biso Mimi Chikeva Brandon Avatar aux animateurs o tika ba trace na wenge na opeso message moni mona o aye azobenga espace na bino eza place ya bambwa na akize yo mala moko mais oui est-ce que espace Mimi Chikeva ko za la place bambwa vraiment place il fallait à kota Mimi Chikeva so outi poto afandi wana begi fali aye ngaso na zwa grâce à mona fali na mona fali place wana vila biso ya na bwa kase Mimi Chikeva bengi allo handicap na biso mono vila biso fala ba président na obela abi fali premier na ngoteli ko pela seko ko ya te bato ba histoire ba biso to zalaka wana 17h koko dilaso on parle buto moni vila biso fali place wana place de bomba ka kiki ako solola ale place de bomba le roi de la forêt moko papa na biso moi place wana e bomba ka bato belé bomba JD CDD oyo DJ manager ya 155 e bomba ye place wana donc eza place moko de moni place wana so ko tudo ya alobi bongo tarasko bambwa azolo babambwa ba kanish oyo bano senga to peso mbwa ngai d'abord banola la wana te ngabola le pa odili na Luozi Ethiopie deux chambres salon cuisine na kati chaque samedi botu na soki bokebo te micro balader na Luozi Ethiopie bolobi ke non nanya bana ko animateur oyo formidable pour la promotion na ye awa na ijo adoki awa na Luozi Ethiopie ba ko so no contre maître nga abana ko ya chaque jour avant que les rep ayego ya pa nga pe na kene pa vina nga mo kenzo ba mise belo oyo ba fréquentant ka savoir yebi na kila côté kuna fandi to benga nganda VIP alingi bangi mwana na makasi bon non ko yeke zongi muswahili te muswahili nana ba petit bele ko bimisa bango ate bana batu baba victime na ye
nga na kabela ebasi et on peut le voir ingénieur tikelanga temps na expliquer makambo na expliquer makambo tia ingénieur pardon ata 55 minutes ata 1 heure d'itabo tika to solo makambo na sengi ya takabira te YouTube vraiment et comme tamba bon ingénieur takabira makambo comme tamba la bongo na expliquer wana tozana ka place ya benga nga ke non na balola la place ba bambo voilà so parce que ça Michi Keva place e boko la et on atangi bato ebele ba kota place wana pe bambo ango azoloba ya ba kanish oyo to pesi vela biso pika kola za vient na biso to pesi mbwa odile manzaka walo lendo masa tolongo wana teko ya kote nono ya kolana ko Michi Keva ya lokuta na tika le molala wana te yenda bana ko mela diamba place wana soki akomi wana benga na téléphone alo ko oza wapi ya kana za déjà ala Michi Keva to baluki na ninga sima buino mela buino te non na baluki na ninga sima po aza oncle na nga mela to tala kana ba mela oh mais le to ko sabato on a père mo sala nga bien on passe on a père mo sala nga bien et se reprend na ko boya ngote po solo ne sala nga bien et se reprend na ko boya ngote mais ba ope ayebi na ke na lamuki na ye muyomba pona benga na soli muyomba habari yako bwembote na wate bien tufandi tuna écrit oyo soki tuna ekeno na wengena na fanda kabu faut me la bangi na sala biloko wana ezayeti mais oui mto sala biloko wana ah bon to longo sko wana alobi na émission na keno akene ko tuna mutu o atina ki bango makamla saki na ijofa soki na yebaki kuna yembisi fort soki na yebaki no zoke ijofa dabuza village na tena biso soko yebi hotel ele na ijofa ya hotel akoko nanga so na yebanga keno okay na ijofa na nemo abete bokola na ata luzum kota basango so na yebaki bokele pa basango na ngesa basango ba ijofa babenga na butu oya utala ta kikwiti eso kopelo kwana pe en plus odile manzaka so lobaki no atuna mutuna yo okolo bano dile manzaka lelo yo okolo bano dile manzaka boelelo yo papa nga ba ame ona ko bimisa nga awa e pete pe makambo bele olobelo moko boye nga so na ye wenge oloba eloko wana liboso na voice na gardaka voice wana me na lobi yango so finga nga nzoto mama na biso lelo lobi ke no soki na ye na wenge na rep na ya ko filmer na miso ata le roi de la forêt eloko osala au moins que no wa dimi o beta na orchestre ya munene o babili baleka bili za père na kutu bili de père bili mutayano na Kinshasa orchestre babili baleka batika basele baleka batika ba brigade baleka batika ambulance kutu aleka roi David aleka atika mais yo na wengo tika ni osko no ke no take fan tasko musicien a ni maso na fan est-ce que ça la vraiment na fan mon provocateur non nga provocateur te ngai nazali lokola ministre ya communication ya club de stade de Werason papa biso le roi de la femme pesa biso kombo wana na samba nga nazali lokola donc papa biso Patrick Muyaya ya gouvernement sikoyo ce qui est information pour qui voyage information ça ba ko benga contre mettre information ya voyage ça boy na tuna kananya makaki le roi de la forêt kuna to nana yo kisaki orchestre biso soni so batangelinga yo na yeti mais eza orchestre ya bien eza orchestre famille te o ya biso za ba quartier matete o ba kitira te biso za wenge musique maison mère ana suka ba fanatique baza pe wana so ngai sikoyo naza dans fan le roi de la forêt naza nous député, naza parlementaire, naza ba ministre, naza sous porte-parole. Papa, oya wapi. So gafé to ya po club de stade biso to ya un objectif faisant nini. Éliminer tous les musiciens oya o ramusala te. Tozo ka bato critiquer wenge, to bano ba wera, ba biso chaque décembre. Oui, bonne raison. Tona ba fainéant. Tika boyo ko Jamaïque Agnisi bato ba formidable ba protéger base mon frère. On m'a répondre à le formidable ça a été. Na expliquer la makambo formidable ça a été ils a bagachu. On prend. Mais ko somba criper péché ko somba benze mutayembi. Bon boa kasiko roi Sabo non kuta bimité mais roi Sabo tala succès mutu roi Sabo na ijofa succès. Je crois qu'il to fini sur roi Sabo. Animateur boye ka yo to boye na biso to lingi na biso ba animateur ba interprétation na wengeti. Animateur yakala makambo sika. Nega brigade akitaka nega omone brigade akila biso bloko wana
bila ela biso ki voyou na polo so be va okata bilamba banini yela biso biloko wana selo ya biloko kolata tala émission te émission flou mais tala nga propre na fa nous esprit matanga atona dule ya takabia ya tarka to fa nous esprit matanga on papa na matanga na fa nous esprit ko matanga esprit matanga ta so plan on a beti noir mais on a beti so ta ce qu'on animateur à leki animateur wenge animateur wenge bilo baka le roi de force c'est force qui n'enti ba on comprendre te bon comprendre père parce que père a regretté bon comprendre te bon comprendre nous le te ngana fala na réunion na biso na limité na 7e semaine moment confinement papa le roi père na biso le roi de force le bakino c'est bondo et comme sanga musicien na quartier ata sentiment kanga photo ne ezalaka te bon faut na bango bakuti maison mais bo fula so ba chanteur abi boye likama propre eza ofula nde oza bogar bolati kitoko boye eza na tindo lati kitoko boye eza kouta nango makila ngala biki émission YouTube non les gars émission YouTube on matin na kina bino vie facile sultani o luka grifi nango mona ngota o yebela no kima mais YouTube aya kango ba lenge boye te chemise lemba saki mobo na zo na ijofa baba la ijofa ba peso saki ya bongo zo basket là tata di papa mais keba pona ki ba papa lobby que ba luka ko fona ba ndenge mo ba mystique ba luka ko fona ba luka pe li susu il vient moko na ndenge mystique za kanzambe na ndenge mystique o mate sera biso mani ki bakanga ki mabimi mani ki bakanga ko film bakanga to bangi mais abimi 2 jours 3 jours abimi na kashoti ngasko na banga kashote mais na respectande kasho pour cacher la salle pour na biso mais l'état la biso pe justice la biso pe ba yebi makambo so yes ko ko lukanga papa ko banga ka muntu ko lukola kindokite yuza nzambe te nga ali poison molimo ayebi nga na gravement malade mais ko tikilanga papier na justice ba okanga atini ba bon yo tina obenga yo ka force obenga fitol nga ko za fitol ta c'est nga pas c'est ça fitol nga ko za fitol ta Garwana ayebi onga asala pona ye ngana ta mwasi moko te na linga ta nsima na ye na nzela na ye aza makasi akotala stati yango na tinaka na bloke ye so amoni lokola nganga moko boye so amonika mosi na stati ye oyo so opesi mwasi te rando botalika muyomba zwa ye me nga ta na nsima na yo ata 50 fois pamba na lia te me yo melata mosu bangi na nga bangi do mela no bangi ko o wana ki mo mela bangi yo mo dévoiler mela bangi mela bangi na ngeza ki na sombeli bangi ti so la sombelo bangi neti bona sombelo téléphone na peso ezaki téléphone na peso ti mais c'est ça c'est pas dit que na somba ki yango pona mela na bi ki na fanda ka pemeli bato mela diamba po solo le sala nga bien on comprend raison ta ninga sombela ka bangi et so ko kona na simane na tika ta ko za ta relation moko te mais na simodi le manzaka mo sinzambe oya zo loba wana keno atuna mutu wana. Mais le roi de force national, le roi de la force, c'est grâce à Odile. Ils se comprennent. Odile, on a ça qui est l'élo oyo. Contre pèse à peu, au côté place mon peu, bon, comprendre moi que nous, on a le roi de la forêt. Ils se comprennent quoi, parce que yo, c'est quoi, yo? Et là, on comme ça rappelle, musicien, au comme un niveau, au soit un fanatique, il y a orchestre, na yo. Ba fizé, ba zawana, soit on a ba ninga ba fizé. Ba ninga ba animateur, ba zawana, ba kabuya. Obi animateur a la liste ya ba animateur na Kinshasa ezala kabuya na Bercy mais ye na kati ya liste wana zala te c'est da capo masa na c'est da capo ya Mado azana liste kutu ya Mado nyonso ya yo yebe formidable aleka ba niveau et betisa et binisa tata miko balade so rata ba boka tati na sukati mais so tali zigida tala akene pas ba songe. Puis en plus, yo zolo bakeno no keno, olobelo mo keno, so kute nanga, yo sangana nini, na commune Kinshasa na memi na repa vibrator. To mimi libanda bana ngwaka bali ba beta yo. Oui, j'étais là, na iba. Na côté là. Yo. Te lo bango bien, na côté là. Yo. Na zala wana moi j'étais là. Sans polémique. Na benga ba cheke jour na butu. C'était toi. Papa nga apezaka. Na iso fete nga apezaka. Na iso bino vérité nga apezaka. Bo mona kanga boyete. C'est quoi les malembe? Yo ça yo. Na PCP message yo kana pesa Sara.
omoni wenge joue le roi de forêt le bakeno wenge za so ba fanité ninga na tiko chargé na yo le rôle ke na nga boitio le ba 4 émissions 5 émissions nga na ya rep na ninga ya répéter par rapport nga moko na luka makambu yo yebinga boye peta o futa no mbongo na nga sandal o zo la confinement mbongo na nga sandal o futa ngo na photo wana ne o la taka à des fois sandal oh mami moko na Luanda elanga ba plan na moment confinement Elisa somele des baskets il y a des fangas sandal on a jamais qu'il y a des fois c'est sandal $5 ti le afuta non on a pas si afuta non on a pas si oh na tu ko afuta la studio yolo yolo ma stabilité voilà yo ya stabilité on to solate oza kutu mo bana makambo nde parce que ese nga passe au finga nga na réserve au finga parce que oza oncle na nga a mona kisangani kota ba mère na biso na mo ba réserve mais non expliquer kana o ya kisasa sikoyo ya ko finga nga tayibi makambo beto sala na ye nga kabele ba basi so ko kabela ete parce que ba diamba na somba ba 0 et 1 heure mtaola mkonti na ko bien te mutu be pété nga oza wapi na bima boye na risqué pour na oncle na nga mais le oncle na nga yo lingi yo bakeno yo ko fulanga à contraire na ko potela est-ce que yo no mwasi animateur qui cherche que zo mwasi na mikondo na kati toke na mikondo tout na CDD indoki tala na ba raison o même ka msusu ko yanga ya ka même pas sanga dimina ngo bino ba mise photo kinape bino boy photo kina bino boy o bi no na mikono na kati oleki sanga mamba côté vila papa biso oya nani oya sendo oya pasteur onoki osala ba évangile na mai moko na kati totiki mutuka to sauter ngabi yo papa na kutu journaliste na ko linga kutu mosi tiko toté po pesa nga combien na sanga mamba o linga mosa peso mbongo tela bi boy non moi si obi po manini moi si ko linga moi ça na difficulté à transporter ako atesome makambo belé ngada moso do difficulté à transport vraiment ni mo faute na lingoti l'esprit vraiment wenge po biso wenge zaki no makambu papa biso le roi de folle la lobi ke no na maison mère misa bi na quartier ba yebi été oh wenge za bon chic boja ba talibo ba talima ke noko yeyo voilà so yo sikoyo ozo ko kana mutu lokola nga fanatique lokola nga mona lobisi yo nga esa ko ke no ko lobisa yo so tout yo na yo l'autre aspect nga na beto la aspect pour les pesos couleurs nga mna sombe mafuta mo bona na victoire on a peu comme c'est basi mo c'est moi comme aspect moko boy banini nga na sombe ba mafuta ba makambo belé mais lelo oyo na wenge yo ko ba wenge ti ba kolo wenge baza bakolo wenge za biso ce que jamais quand ils ont boya jamais qui est mo wera a me ba voyage par toi qui ndanga na ye si il était amateur par exemple mais voyage na le boye ba me marqué parce qu'il y a ma casse d'interprétation yo bité so za ma casse d'interprétation ba bonzo na esprit habile ba zo l'esprit ya nani asa qui n'a pas d'interprétation ya yo manini formidable e bani abi a tout ni formidable beti wapi wana bino moko o boya jeune ki na bino na boya ngote za biso mais fort ba animateur papa na nga tse banzembo neza na kati wana ma Sylvie o banzembo na te ba tout aux États-Unis siko nzeba papa ka kose bono chef na nga oh bon o embela Vito Bosoku nga mona zaki na clip wana na ba Nicodème pe ba kina bi boyela pe okina va mais fana no ka pose sur la ça ne vit na c'est bon ça vit na on bon siko yo go isanga nini na wenge et ta que en plus et là on reçoit mon frère mon gars mon ami de tout l'état mon frère il faut avoir toujours maîtrise o kananga yo kananga TV ba o ba kananga TV eza ba o ba leki na succès na YouTube pe en plus o tala mana nti c'est to bito programmer ba animateur o ba tala mana YouTube ya hata c'est to bito tanga ba animateur o ba tala mana YouTube même attaque imputé sur Diego autre ça là ya ko marquer papa le roi de la forêt bon manquer ngama ye biso to comprendre déjà vieux omoni bana o barataka vie na barataka vie na bandako ba papa ba ko masiko kanda kana na ba père comme si ba père bino ba bandoke ba vie na bango Diego za yemoko
ah ba problème ya famille ba nini il faut comprendre ma wana vie na nga yolo na yebi bekolobe crack te non to wana vie na bino te wana vie na nga o metena boye te wana ni matin na biso to kipa o matin kino ya ta lobby ndo kipa te alonga mesa mate te azali oh le roi de fort ça finga ngia mana orchestre père to mona normal bana msuku to beta yeko to beta perte so oh ce qu'on a mona muta produit Vodacom non mais comme c'est un jour pour beta le roi de la forêt ah produit Vodacom yo au comme point oh voilà yo ele pardon yo best of yes so oh yo ce kuna tenga na yebe pa bill conseil mobile akina beta kisanganya à l'époque ndezaka ote nani oyo akomata na podium po ayemba biso kisangani ah aza balobi azaki musika ndenge bibo temaza ntu azoto mike babulaki mbolo kwa nzaba nyama moko akotia oh nyama nde abite to boni nyama matia nyama lekia oh bata bona podium oh ah mutu wase wase na lox so babulaki mbolo ko oh ezaki ye era sa sko test ne aye na Kinshasa ele kana kaka wenge moko ya artiste va ressentir ça wenge musique maison mère faire gola to moni photo mo circuler na toile d'internet c'est petit frère Neki Gola et puis maintenant vidéo kabel liboma lobi to moni photo chez avec Mukuna ba délivrance il paraît tout il paraît bien liboma il paraît maladie a bébé a spéciali na habité dans tout ça impression nos années non monde célèbre d'abord ils a monde moko boy na ba maman biso ba Lydia écoulé maman Lydia écoulé vraiment ba yebi makambo lo ba oyo monde à télévision ils ont un monde moko très mystique. Il faut que banda kuni ozokota ya omoni na solana masalanga calendrier leader papa na choukre na forzina qui a mis vraiment famille qui a mis sur pesu dombote na isarea ya koela te tant si oza bezo comme le roi acoustique comme oleka acoustique comme niveau mon acoustique et ko créer peu makam donc ya bis donc ya ndeko la biso gigola na lo ba makambo ba golo vraiment na mo ba réserve le baron parce que ba responsable vraiment ba golo bazali o ba liaka mbongo ba golo na lia mbongo ba golo ta ba nasi ba sele bazali wana ba gouvele golo bazali ba tarik ba fisto frappe mais na cadre li solo ba sanel mizo bazali ba bonyume yaniki bazali ba chekena Christian grand pour bazali ba veze ici mon ama les gars plombiers bazali donc ba tona mais sola donc na mona G7 nani pardon gouvernement G7 puis ba lobela ka faire na mona mingi pe base AC Mila ba pisa biso ba manase mizo bazona ba bango ba lobela ka faire donc pour na ngana lo ba kiza malade ils appellent le contre era belaka on comprend ba laisser poison asimbi kisi asali bona que se trouve na permanence que se trouve na permanence to ba que no place ya pasi et on a passé place à aucun les arrêts panzambi sur le rôle la gigo la comprendre que il faut qu'il est pas papa la biso au lobby on a papa au lobby Mukuna mais na ba commentaire comique il paraît basim sage charge orchestre il paraît faire favor à disque les ginabela ralibo mais bandaka là c'est ba fan bon on a lobby on a lobby boy au moins TV nanga MC Tiangala na kati États-Unis za mimi na président de la République makambo lo balanga contre maître il faut ko ta on ndenge moko boy ya malembe vena nga lokola ala na kati ya Londres ya za mimi na Francis Lokubika les mannequins de la ville ba te contre il faut ko ta makambo eza makambo wing makambo na bango orchestre bango taka gana winge bango baza bagolo kwa bagolo ke ba ko ta makambo na gola ba winge baza ba misisa baza betape ya winge mais basali pe déjà ba vie na bango au côté makambo bango longi te pe akeba bazo préparer concert na bango ya le 24 voilà et cause la paix gigo la sali pe stratégie abe babongo pona ça ezo que sa famille OK ça y na ye ako li mapa mimi ne pe charge orchestre po ya bula orchestre pe les araya bango na vie na ye po ya zara mkemke zela na ko fune pas zela ya na ko fune pas maman ah kenda bon ya beta ablo na tout on passe il faut batu ko c'est mon mboka faire gola makam parce que faire gola za muto yo a préparer concert na ye le 24 concert na le kanango bien donc voilà on a rolo bara pona ba golo mais gigo la babo rétablissement place ça mais ceux qui zapi makam na ye ke ba bisimba simba ke ba na bisimba simbo kono ko kende seni pepe moi si qu'est-ce que pas vena biso ya bandal Mukuna seni pepe ya vena biso ya bandal Mukuna ve wa père na biso autant communauté papa mais papa ba trésor papa ba trésor Mukuna
L'homme de Dieu. Père Nabiso. On a Père Nabiso. Voilà, merci Elé, en tout cas merci pour la disponibilité. Il faut respecter papa. Il faut respecter papa. Elé Bambote. Il faut respecter papa. Il faut respecter papa. Ouais, papa. Papa Abino. Père Nabiso, on a eu son père. Bambote. Na pesi mbote na homme de Dieu, papa François Mutombo. On met sur homme de Dieu bien. Oui, Nabi, on a dit pesa bambote te, papa biso François Mutombo. ACK Kalembele mais toujours à top la pesi mbote place aux ali. Yo tanga kombo make bambo mitaka mso boy. Eh, obi 2020 ba passer belé ba piba mitaka fort. Oui ben. On peut donc mbote na mimi na BG point. BG. Touchez pas, mais ouais. BGH, ils vont appeler son beauté. BGH, Ambroise appeler son beauté. Maman n'a kendo CPLA. Maman m'a passé en à Londres. Nous avons soirée à Londres, appeler son beauté. Studio Junior. Studio Junior, vraiment, à Paris, on a appelé son beauté. Vraiment, ça l'a comme Ulfried. Ulfried. Ah, papier, dans le bataillon, là. Njora. Njora regrette. Bongisa papier. Verset toujours comme ça. Donc, Johnny photo na Bruxelles na peso pembo te papier on peso ezo kalaté. Tout au balinganga partout dans le monde. Bon comprendre que contre maître Zali. On a besoin à s'abonner na chaîne nanga. N'ayez nanga Nadine Moula s'abonner. N'ayez nanga Florence sous la livre de contre maître à s'abonner. Et bon s'abonner toujours na chaîne nanga oza contre maître et le TV. Rozwanga mobimba. Namoni sous boss nanga Pichu Kiangala si je me trompe pas donc comment on peut na ça bino ke bo comprendre nga combien bien te bibish de Jésus Nadège Kitoko Fifi Nzazi nga siko défendre nga zanini mbongo alibanga sono na leti la parce que kanga bakomba batu donc groupe nanga WhatsApp agence d'amour de belles filles de beaux garçons na pesi bino mbote place bozali coup de grand ya Tanya Kasongo pesi bino mbote et na yesi bino ka non rendez-vous le 19 nzambe le 19 rendez-vous le 19 obi le 19 na soirée le 19 ya moi oyo ba fi ofele banoko na besoin na bino banoko wana wapi na kapela ti yo na kapela c'est content na kapela maman présidente déjà Nicole déjà na yebi ki a okino lukadia place déjà ba chef na Mirador bo lukadia ba place Mirabel, bon, quand place des Sarah Vangu. Parce que pas Naomi Vangu, bon, quand espace vraiment na capella wana boîte moko boy tout ça la soirée moko boy tara basi baza au fêter la soirée wana. Venanga Cobra Mas à route à Belgique qui part la soirée wana. Donc soirée wana des soirée moko boy. Quota compensateur chité. Compensateur chité. Non, na groupe WhatsApp ya bolingo. Oki comme groupe nanga te eza agence d'amour de belles filles de beaux garçons. Kuna so koti kuna moi c'est mutazarate mbala mutazarate soko o se trouver mbala no kuna yeba ke no bokoti na hôtel bino mibale po kuna tuela donc ba fille kitoko ba rozala ba beau garçon na osenga bino ba beau garçon vraiment na osenga bino jour wana vraiment boya bozala wana le 19 février soirée ya kitoko basi bazala bango félé avec un petit rien mbala moko ma c'est bon mot de la fin bye. Ok, d'accord, merci Isaac Elé. En tout cas, moi je salue directement Vasco Mouya Escobar, États-Unis, Namaboko. Merci infiniment pour les bons gestes. Et Bambo Tebele Napoléon Beto, Dr. Korchab Motema, Maman Gisèle Beto, Maman Mayangi Motema, Cédel Kenge, sans oublier Boss Manu qui est en France. Et Bambo Tebele na Babaz Nangato, Glody Kazinda, Hitler, double coach, Obed El Jovakonda, Arafat Poutine, les stoïciens, sans oublier Bill Marounda, Babi, Orlin Pépé Massaro. Master de moi, toujours on est ensemble. Pressé Ngonde Durable, toujours ensemble. Nabo Santé Hardy, HR Belcause, mon pote à moi, l'artiste, les maestros, et Bambo Te Belé, na section musique Mobimba, section Ndoulé, Balobi Nik Cheta Madende Kourou, sans oublier Olivier Akel Espoir Abanambinza, Ado Porto Bambo Te na Maître Merla Cardema, Bambo Te na Trésor Bakala Bakalos, donc toujours on est ensemble. Nous voici arrivés pratiquement à la fin. C'était le réel plaisir de recevoir pour vous Isaac Elé, mon coeur soldat, et le club des stars de Ranson. Il y a Betaka Pemba sur la PMB, il y a Bigaboli Live fort. En tout cas, merci infiniment pour la confiance, fidélité envers Bisso la Travail, comme on s'explique Macambo. Restez branchés, vous abonnez, vous likez, vous partagez. Quant à moi, je vous dis au revoir. À la prochaine rendez-vous. Bye.